Les ndenge babengisi congrès na état d'urgence, babuki constitution, ils ont mutambo, bakwena mutambo na bango. Je crois que ce n'est pas les batailles politiques qui doivent nous distraire. Honorable Tambo Mamba, na tosaka makasi lokola kulutu. Nazana mayele mabe akoboma mboka ndela koboya ye. Je crois que ce n'est pas les batailles politiques qui doivent nous distraire. Bakanga Janine Mabunda na Tambo Mamba en flagrance. Bonjour, bonsoir très chers internautes, ça dépendra à l'heure à laquelle vous allez suivre notre vidéo. Merci de suivre toujours Bomoko Actu, merci d'être toujours connecté. Je vois Sarah Kalala qui est connectée, je vois Lumière Maf aussi, Audrey Judith Londo, Mama Lelissa aussi est connectée, je vois derrière la caméra Domi Bende Longwanza, Josmi et merci Somaya qui m'accompagne dans cette émission. Merci. Aujourd'hui, l'actualité en République démocratique du Congo est dominée par état d'urgence sanitaire, l'arrestation de Vital Kamerhe. Na makambo ya ne mwandanti mikase biso lelo tokobeta kaka bongo masolo ya état d'urgence sanitaire ozaki bongo décrété et pa ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi kasi tomoni bongo polémique eza entre présidence de la République PD chambre et parlement tomoni bongo Alexis Tambo Mwamba pe na chambre basse ya parlement tomoni bongo madame Janine Mabunda côté mais la penza décision il y a chef de l'état pour na koloba ete qui a violé constitution après cela toyaki komona bongo arrêt ya cour constitutionnel koloba qui président de la République démocratique du Congo azali bongo conforme na oetali constitution kasi naboye après un président de la République aki bongo ko yamba bango pour na kobeta masolo to landa ba image oyo to kutan total ndenge président de la République démocratique du Congo yamba ki Janine Mabunda pe na Alexis Tambo Mama pour na kobeta ka masolo ya parlement bongo tozongi na plateau na biso ya Bomoko Actu. C'est à l'initiative du chef de l'État comme institution que nous nous sommes rencontrés aujourd'hui pour parler des activités parlementaires, pour qu'ils soient édifiés en direct et non pas par différentes voies non autorisées, qu'ils soient édifiés en direct sur les activités parlementaires. Et bien sûr, la question de l'arrêt de la Cour a été évoquée. Dans ce cadre-là aussi, je crois que si vous me posez la question, il est important de préciser qu'au moment où nous nous rencontrons avec le chef de l'État, le pays est en train de lutter contre le Covid. Luttant contre le Covid, il y a eu cette ordonnance du chef de l'État et toutes les institutions se réunissent, travaillent pour accompagner ces mesures. Et c'est dans ce cadre-là, effectivement, que nous avons évoqué la possibilité que nos deux institutions puissent se réunir et se rencontrer pour accompagner ces mesures. Alors, il ne s'agit pas ici de revenir sur ce qui s'est dit ou fait. Je crois qu'il faut regarder de l'avant parce qu'à un moment où la population autour du chef de l'État, autour du gouvernement et des institutions, des élus de la République cherchent les meilleures mesures pour accompagner et protéger nos populations, je crois que ce n'est pas les batailles politiques qui doivent nous distraire. Il me semble que c'est de voir ensemble comment nous pouvons avancer. Alors je crois qu'il faut faire confiance aux Congolais en général, aux institutions de la République en particulier. Dans les jours prochains, vous allez voir que nous allons continuer ce dialogue. Merci na internaute baza bongo branché pe connecté surtout ba bazali ko partager vidéo na mon bongo Jeff Makengo président ya SACOM Sera Malonda Véronique Sekwenda Naomi Wama Kevin Black Lino Paris Londres to continuer kaka masolo ko beta makambo etali à état d'urgence sanitaire aux qui décrété par chef de l'état to lundi bongo ndenge Janine Mabunda présidente de l'Assemblée nationale kolobaki bakoki la congrès to pe bakoki la congrès en tout cas acharnement au to pe polémique ou tourna qui tout autour il y a congrès où ils allaient kotalisa ba politiciens congolais ndenge karabaza ba intérêt personnel bazo ou l'intérêt na bango alors que bah image est-ce que un réalisateur n'a pas aussi ko balancer en ndenge bazali ko désinfecter Assemblée nationale ko désinfecter Assemblée nationale est-ce que bakoka ko zoaté parti moko ya ville moi misolo ne bimai pour na ko désinfecter Assemblée nationale bakoka ko désinfecter en parti moko to commune moko boye pour na ko battre la population contre le coronavirus en tout cas ndenge bazali ko kufa na maladie ba bengi coronavirus na monde entier na République démocratique du Congo ndenge bazali ko zo kaka à la légère toujours kende kaka à la légère trop de légèreté même chez nos autorités bazo continuer qu'à réunir plus de 20 plus de 30 personnes
hein balba qui Gombe zali fermé Gombe za en confinement mais tout le monde qui sur les images hein ndenge bazo kota na kati ya ambulance na kati ya Gombe o na kati ya ambulance na ba maladie ya corona bazaba fungola boye ezalaki na okaka bato bazali okota oboki osani na Gombe to ko ba salaire na biso vraiment bozo tchavi na bino en danger pour na moi mbongo moko ya muke ceux qui ba futa mino ba banque ezape na cité awat ba banque pesa na cité bogo ko zo ata bo sala mulongo mais bazo batela bino bo sukola maboko bo sala boye en tout cas on dirait population congolaise azaka ko comprendre gravité ya maladie wana te ndeka toujours continuer ko koba koluba masolo ya COVID-19 en République démocratique du Congo ndenge population azaka zo toujours à la légère tala kutu selon ba information on dirait to yebité de confinement on a noté kasi chef, il y a maison civile, il y a chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi, Aouti Koti Kabiso, tout éviter ceux qui a confiné na corona, sopet a confiné nini, kasi ba information to kozwango au fur et à mesure makamundenge zali kotambola leo to bito kobeta kaka masolo ya état d'urgence sanitaire décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi nanga mona mwana mboka Franck Diongo président ya mouvement lumbiste progressiste yepa autai kozala na prison kuna kasi Aouti kobimakala mingi te azalaki bongo pe député national atalisi to pa pesi makanisi par rapport à makambo oyo ya cour constitutionnelle to landa bongo tozonga sima na plateau na biso tozalaki na bino awa pona likambo etalaki état d'urgence oyo ewuti na pokoso wana toyebisa bino ya maladie mokonzi ya mboka atosaki mibeko na yebisa bino kozongela mpona esute na yebisa bino te atindaka mokanda na ye wana na cour constitutionnelle esengelaki ke bato ya sénat mpe ya parlement ya assemblée nationale bazela soko kuna elobi te eza mabe nde baye kolobaka nyonso ya maladi kuta bazolobwana nzambe ayokeli bana na Congo lobi oyo eleki tosali conférence de presse dimanche lobi cour constitutionnelle apesi raison na Franck Diongo à région de Franck Diongo alobi non Franck Diongo aza na raison ordonnance ya président etosi mebeko ebuki mobeko likunzi te akoyesi tambo ya mama na jani bamudake bakosi mitema mabe yango na bengisi bino lelo mpona lokola basali ba infraction et que cour suprême cour constitutionnelle pardon apesi Franck Diongo raison il fallait la pesa bino liboso merci po bino nde bosalaki ete bato bayeba na lobaki nini mpona yebisa bino te likambo wana kusu ya na sa kata ya kosenga autorisation na parlement mpona kosala état d'urgence ezaka lisu te na Congo koma bango bayebi me basali kaka likambo wana kaka etention ya nsima nango eyalaki badestabilize mboka président de la république bafunda ye na justice pa nzela ya motion incidentielle nde balingi bazwa soit acte soit décision soit recommandation pour na bafunda ye pour na haute trahison pas violer constitution conséquence nango eza nini lokola état d'urgence wana endimami na bazuza ya likolo après nzambe nde bango donc moto akoloba so likambo wana eza lisu te ntambo emama nde azali babunda bakwei mitema baye na bango emona na miso ya mokili nayebi te soko baza bandongolo miso to te wana nayebi te na yango donc conséquence yango ya liboso babuki mibeko babuki constitution ya mboka babuki mibeko ya mboka pe ba règlement intérieur ya bango moko lokola babuki likambo ya liboso bafingi mokonzi ya mboka mbala ebele bazofinga ye kaka infraction ya liboso yango wana bafingi mokonzi ya mboka basabote mokonzi ya mboka infraction nango ezali na français nalobaki na français likambo ya mibale ndenge tokomaka constitution na état d'urgence congrès esanganaka te article moko te koloba keno bakobengisa congrès na état d'urgence donc congrès wana ekosangana te mpo eza illégal ekozala te po couverture moko ya mobeko moko epesa yango eza te bango bayebi ke l'état dia babengisaka congrès te babengisa yango mpo na nini mpo nde tokoma constitution congrès evotaka mobeko te c'est-à-dire que so ozwi badepute na basala osantima bavota mobeko te il faut chaque chambre na ndenge na yango nde akovote mobeko ndenge babengisi congrès na état d'urgence babuki constitution eza motambo bakwela motambo na bango mbeba mosusu ya misato ezani boni tambo emwamba honorable tambo emwamba natosaka ye makasi lokola kulutu naza na mayele mabe ya koboma mboka nde nakoboya ye
boni boni kotinda ba député na ba sénateur na congé yena Janine Mabunda ba bengisi ba député nyonso te na plénière oyo e décida makambo nyonso likolo mbeba ya mibali ya mwana to ya misato mbeba mususu elandi na lobi ke ba fini mokoza mboka ba bengisi congrès d'état d'urgence pe ba tosi règlement intérieur te bango bazui kaka bazongisi ba député na ba sénateur na congé ba bengisi plénière te parce que plénière des organes ya suka pona ko décider mabitali ba député to ba sénateur ba bengisi bango te bokenda malade ezali mais tango batindaki bango bakende malade bato akufaka ata 3 te ata dekoka ata 10 bazui malade lelo bakomi 200 mais likanisa bango ezandeli ndo malade sa aggravé bato bakufa ebele nde babengisi réunion mais eloko nini na agenda ya buku babombi nini pour comprendre que va préparer qui pour déstabiliser Moka, pour déstabiliser la République, puis ben institution pour que l'État a moyen à kobundisa ennemi wanate. Pas ça vraiment banguna Moka, l'État moindé et les moyens wana. Alors, na ba infraction wana de na sengi boy na conséquence na ngo. Et à liboso na procureur général et à cour de cassation. Le quoi la basali ba infraction et à flagrance bakanga Janine Mabunda na Tambe Mwamba en flagrance dès lobby déjà basamisa bango lelo déjà bakangi bango lobby babandi ko samisa bango déjà en flagrance makama kolongi l'immunité ezate ya liboso ya mwana soko esali retard que basambisi bango na flagrance te mais parce que babuki mebo qu'il faut basamisa bango donc il faut que procureur général à cour de cassation yé moi quoi se saisir là-bas infraction na nyonso abando samisa bango bino bapasa boya lobby botala ndi bazo samisa Tambe Mwamba na Janine Mabunda. Audrey Sirouza, Blanchardo Bola, Ilamba, na Ilamba, Jean-Pierre Bouanga, Papa Yabana. Voilà, tout comme pratiquement, na souka ya actu, Bomoko, ya pourquoi les lots, tu sais que information en République démocratique du Congo, c'est qui bongo dominé na état d'urgence sanitaire aux qui décrété par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi arrestation il y a Vital Kamerhe à faire on a peut trouver tango sous solo na prochain numéro na biso il y a actu Bomoko na sima caméra tous qui na domi Bende Longwanza Maya merci azalaki wana pona ko accompagner na réalisation Josmin Kilonda Botika malam to kutani bongo na prochain numéro il y a actu Bomoko au revoir.